Merci bandeko balandi bayinyo so bozali kolanda biso wapi kanisika bozwami totombeli bino bolandi bolamu tobosani te bana Europe Afrique partout esika bozwami na kolando bolandaka biso vraiment ezopesa biso esengo tozomona ke oui bozo s'abonner ezopesa biso esengo na tina ya émission oyo émission Zibula Meso yango ezali émission ekolakisaka la grandeur de Simon Kimbao donc monene ya Simon Kimbao bon suite na biso oyo esilaki kolanda na banza tolanda yango na bokebi nyonso suite ya émission na biso po mingi basutukaki ke ndenge ekatani boye nde lelo ezali bongo suite ya émission na biso bandeko balandi kaka invité na biso tozalaki na ye papa José kaka ye yo tozali na ye po ete a continuer akoba se kokoba tosengi na kuna cameraman na biso fongola champ po ete invité na biso komona merci mingi ndongo ofongoli biso champ mbote papa champ oui papa émission ya biso koleka mingi balobaki ete tokati mais tokoba po ete bandeko na biso bako kolanda nyonso tozolakisa monene ete Simon Kimbao d'abord mbote na yo mbote papa champ oui bamusu balandaki yo toko kopesa bango kombo bayeba ozali nani ozoleka na kati ya émission kombo na ngai ezali José Mpata Costa nazalaki pasteur ya message ya William Marion Branham tolobeli Branham pendant un bon temps. Maintenant c'est le moment ya kolobela pe papa Simon Kimbao yango tozali na plateau awa. Merci mingi bandeko na banza bolandi oyo ezali 4e génération esimbami na nani na tata Kimbao yango ete biso esika tozwami yango nde esika likambo ekangamele papa José continue na yo po ete tosukaki na esika oyo olingako oui olingako bavisa na yo il fallait bima oui nazo continuer juste place au makasi po ete balanda très bien place au tosukaki nazo continuer place wana nazo banda place wana eloko musu na koloba émission oyo peut-être bamusu ba kosepela bamusu ba kofinga bamusu ba kosepela te mais toza na choix te parce que mutu na mutu aza na expérience personnelle nga nazo témoigner expérience na nga oyo na vivre depuis na botama ti lelo namona kaka mutu moko mutango nazalaka koyeba te na koyeba ende na 2021 ke ezali papa Simon Kimbao. Alors muto alandaki première partie te akoyi kolandango pour à comprendre makambo nga na lobi. Alors na deuxième partie nazo banda place auto suka ki na première partie na lingana ki na fille moko. Maintenant wana naza toujours na message à William Branham. Mais la fille wana et comment ki na tamoko na ngena tika. Voilà, nazali na besoin déjà ya kobala. Na ngaki na tika une belle fille na tanga ba kombote. Na message à Branham to bala naka biso na biso. Jamais un frère un message à koki no bala libanda mais yazaki ya libanda. Donc c'était comme une séduction. Mais na bombela ki makambo ebele parce que na ngena se débarrasser na ye. Mutama kolongulu ayebi ngai ozokende tumba munene menaza na we longo. Est-ce que vous comprenez que tumba mote ozokende? Naza non na yebaki ke nazo no samba. Alors première question ozokende samba po ndenge ezala na poto po kenzo po ba peso mikanda po na ozo mukanda. Donc obenga ngunda soki ngunda. Ngunda asile batapoto ba yebiango. Maintenant ebisinga ba reposer 10 questions. Première question, et vous allez boy. Deuxième question, et vous allez boy. Troisième question, et vous allez boy. Tina 10, et vous allez question maman, mais vous allez pour vous allez sauter. La première question, on va répondre boy. Deuxième, on va répondre boy. Troisième, on va répondre boy.
Au bloqué mon nyonso. Non, on a posé une question. Aïe, na robosa nango est-ce que na ko comme na papier ayib singa bi robosa na te na ozala na yo longo maintenant na tongo nango na prier makasi na tamboli na qu'est-ce qu'on ressemble tant na komi na salle na tali salle eza même salle oyo Alexa ngai place na ressemble tu as un message déjà la question que ça langue que ça la boye tout est bien nyonso ala kisingana ndenge juge a rozala na drapeau Canada na pembeni na ye et puis avocat na ngazala ki na pembeni après a changer quitter aye revendre na koto ndenge pe salami Nathalie juge Nathalie drapeau Canada Nathalie ba quitter zaki pembeni na ye na moni avocat na ngazala ki awa se déplacer aye revendre na pembeni na nga Mutema Kolongulu. Tant on a moni quand on a bien donc Mutema Kolongulu azali. Maintenant, chose étrange, juste avant juge abanda la question, na moni avocat nanga abendani. Abendani brisque azuki tina. Azuki tina ke tango musika nangai. Si pas otala nga boya funguli munoko na miso. Juge pas au comprendre. Juge azotala pas au comprendre. Après juge abandi première question. Kako papa makolongulu ayebisa kinga. Voilà. Deuxième, kako ayebisa kinga. Troisième, kako ayebisa kinga. Nazo répondre pendenge ayebisa kinga. Na bossa le lote. Mariko comment ke mote mais. Na bossa ni lote. Abiko comment te initi. Ekoye loka. Nyonso ezoya. Maintenant, dixième question nazo akité. Ndenga lobaye ke dixième ozo tezaki pe question maman. Ayebisa kinga. Dixième question aux oités, côté en haut, peso 9 sur 10. Maintenant, tant l'audience c'est le dixième dans une angate. C'est qu'on a la banque dans le dit, dès que nous avons dixième, est-ce que ça problème que Tobimi Libanda, avocat Nanga Landinga, a dit monsieur, tu es mystérieux toi. Il y avait un papa bizarre à côté de toi. Ah bon? Donc il y a moyen qui m'a qui a quelqu'un musique pour azoli mo senti tata on a ah dans azoli mo senti il était il y avait un papa bizarre à côté de toi mais c'est Dieu mystérieux avocat nanga comme les amis maître dani maintenant na tikié tellement na zolité la dixième question et troublé ngai na bossa ngutu ke papa makolongula lobai ke orozwa 9 sur 10 ne moko orozwa te na komi na ndako boye na eko yoka répondre nous avons vendu un ami comme Philbert Wembo. Yesikoyo a fungoli ni répondait pour tous les messages pour les mathématiques. Premier message qu'a envoyé avocat. Avocat a dit Monsieur Costa, félicitations, l'homme mystérieux. Oh, tu as 90, 90 sur 100. Donc 90 sur 100. Chiffre 9. Papa m'a colongula là-bas qui 9 sur 10. Dans une 90 sur 100. 90 sur 100. Donc 9 sur 10. Nabani ko sepela na zumukanda nabani ko remercier Nzambe nabani ko remercier Nzambe. Mais mutoyo ayedenge za papa bakolongulu. Bon na sunduliye na zo remercier Nzambe moko boyenda selon l'imagination donc na remercier Nzambe donc na koma canadien eza pona papa makolongulu. Makolongulu parce que nazalaki kokoka ko identifier c'est qui papa wana. Comme canadien ndenge wana. Maintenant tozongi skona côté makambo église. Akangi église ya liboso ayeko kanga deuxième église. Na isi moi sinanga je suis fatigué na makambo. Vaut mieux to prier na biso na ndako. Alors natikaki makambo église na moment wana doctrine moko pe bimaki na message à Branham. Na même moment doctrine wana ezalaki donc Branham alobi boko sambe la sauté. Doctrine wana ezalaki donc Branham alobi ba église nyonso esili, tant ba église esili, tant ya ko prier esili. Donc tozo kende kaka boyene ti mutu kezo kita na descente sans frein. Place que nous tout année na. Si on a bien voilà donc comme ma église esili et ça linga moi joie. Na continue na doctrine wana parce que na dit que ma église mutawa kolongula zokanga. To comme isko sa église sans prière to avancer ndenge wana.
na doctrine wana to sali makele na makasi na doctrine wana mais et arrive quand même moko boye mutu être humain azaka na besoin d'un être moko boye être moko boye supérieur ata to zo sambela te mais moko mona problème pena bole obeleli choisir mais au moins une solution. Parce qu'on a venu à raisonner dans la vie, mais tout ça me l'a et l'autre côté, tout ça, ça va. Voilà un pia kasiko et ses côtés. Papa m'a colombo à Jesus. Abisinga la vie mon fils. Dans la situation. Nous avons tout ma casse. Na ebisio makambunyo se sili. Awa. Na place aux années. Maintenant, pour makambuno nyo saison normal et fungwama. Direction na les enkamba. Ah bon? Ah. Oh. Abi papa makolongulu azobi makambo changer susu. Natune nkamba na yoka nkamba. Mais siko na kinosa ni kuna. Abi tango koma na nkamba. Okota 3 fois na mai moko ezawana. 3e fois tango ko bima c'est fini. Makambo ezongi. Makambo tout ezongi restauré. Ah. Na tous les mai ngozandenge ache bisapibo. Mai bima. Ah bon? Na ba pelouse na pembeni ndega mai wana ezala. Alexinga mai yango okota 3 fois 3e fois tango bima esili. Mai nkamba. Ah, mai nkamba. Na telemeli kutu na ndenga osakana te parce que moi c'est nanga tango na ebisi na informé ya ebisinga bien mai nkamba. Kamba on eza makambo ya kimbangiste. Est-ce que yo baka papa na za makolongulu? Et vous la papa simo kimbangu wana te oyo ya kimbangiste. Mbamo tanga lobika phrase wana na mona eloko moko ya noir. Elongwanga boye. Et matili kolo. Na sutuki. Na bia mutu wana na mona. Ah, mutu wana na monaka. Oh, to benga makolongulu wana. Papa makolongulu wana c'est sûr que vous la papa simo kimbangu. Moi c'est nanga lobi feza la yé. Comment continue na nkamba? C'est que ça yé. Ngana me so que ça yé. Église wana to mona woni église bandokiti. Et puis niveau tozana ngona message na bango ezaleti no na site wana to sola na mwasi nanga. Maintenant discussion tozo sala wana ezali na ba 4h du matin je crois. Wana pongi pene sili. Mwana na ngai ya moke ona tanga ekombo ya suka Ozana Amen Costa a dessiné dessin sala ki wana ayebo tika ngona table ya bureau nanga azonga keni olala na ba 4h du matin. Oh. Donc eyeli kaka azu papier abandi ko dessiner. A dessiner a commis na c'est papa c'est un cadeau pour toi. Na c'est a commis Ozana Costa. Ah bon? Maintenant tant discuter là moi si nanga ba marambwana ya bakintamba na 4h wana na bimi na bino na kena na bureau nanga na ordinateur na komana Simo Kimbangu na tala nanu ah po ezali ba image ya Simo Kimbangu to mona ba meto zo beta okara makoti na tam na zo kota na chambre avant na kota na Google na tala bo na table nanga photo ya dessin moi na dessiné Simo Kimbangu. Moi, je suis Simo Kimbangu. Je suis jamais. A dessiné Simo Kimbangu. Et puis, je suis commis Ozana. Ozana est venu Dieu sauve-nous. Oui. Je suis venu aussi. Ya kotala makambo ezali ya papa makolongulu ya kotia photo. Moi, je suis moni photo. Mais photo yo. Et où toi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je sais pas comment Ozana. Na la musiba na nyoso na kanda kutu. Na tuli nana pesinga qui m'a donné nana pesinga photo. Nana yocha photo na bureau na. Ozana bimi. Asena bi papa, c'est un cadeau pour toi. Na comme quand même calme parce que na monique moi na muta desina kiam. Voilà. On a mona kiam mystérieux. Abi papa c'est un cadeau pour toi. Moi c'est na habitala ba komi Ozana, Dieu sauve-nous. Tozo lela wa nzamba sali sabiso. Na bampia ko ekoti. Na ba makamba ba blocage bani. Na vani na abi makambe ko miseli na koti na ordinateur na komi Simo Kimbangu abimi ndenge na mona kaye na abi mo zela na donc papa makolongulu ezaka kaye
Voilà na 2021. Ah bon? Na 2021. Moi c'est nga abi mais papa Simo Kimbangu wana batona ba bando. 2021. Ouais, c'est quoi papa Simo Kimbangu? Pour église 100 ans église. Moi c'est papa Simo Kimbangu batona ba bando ki batwa kimbangiste wala. To continue la télévision, na ba YouTube ga tota l'église kimbangiste. Na mona papa Mbenza, moni nga tambola na ralenti wana bo. Oui. Natala papa Mbenza zoya pour kota na église nenga kota kana zoya na calme. Après apesi batombote bo. Nenga sa apesa kawana. Ngara bien donc papa makolongula meminga aotinda nga place moko bo po bazwanga be bazwanga te. To kota ba prière na mosi nanga. To benga na papa makolongula. Bo benga na milimo. Au nom de Jésus papa makolongulu. Koyaka lisusu te. Na kombo na Yesu, place ozali, fire, moto, yon kamba, to baloli kamba. Ngana balola kamba mutu na sema kolikolo, na prière. Nkamba nazo balola nkamba wana mutu na sema kolikolo. Nazo attaquer ba tutu baza kuna au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na ignorance. To vanda boye, to lali, papa makolongulu a lisusu. Abangi au nom de Jésus te. Ali singa abi mwana na ngai direction Nkamba wala siko komena na kanda mwana a changer mungongo na kanda mwana direction Nkamba abaluki yake laisse moi na papa makolongulu ai abangi au nom de Jésus te siko to sani to bandi sous la prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, yo papa makolongulu na kombo na Yesu to bengati yo koyaka lisusu te yo papa makolongulu aye lisusu mwana na ngai direction Nkamba tango aye 3 fois na bisi moi sinanga chiffre 3 attention moi sinanga pa bisi nga bi mais tozo bengana ye mais to vanda na mto réfléchir to bandi bosolo moi sinanga na yedenga mingi na makambo ebele abisinga lobi de toutes les façons yemto asala ke to bala aloba ke ngana mwasi na yo to souffrir mais to réussir maintenant pourquoi faut to bengana ye ko tunga fona linga ye et puis selon histoire na yo betelanga depuis au moins na tilelo mutama kolongulu ga et puis asala lo ko mabete a sauver yo kutu na makambo ebele pourquoi to zo bengana ye ngana bien papa makolongulu a récupéré moi sinanga donc na tikali ngambo ya lo bien bengana te ngana yo que ça va o bengana te to ngai to beba na kutu na kota ba prière sans qu'il y ait ba au nom de Jésus papa makolongulu wana nazo bengana pe milimo ya makolongulu ponga pe na ba songe nyose comme kana otambola makolongulu ah bon na kota prière pe na pona ko chasser esprit ya makolongulu nazo bengana papa makolongulu au nom de Jésus quoi ga lisusu te et mokonga moko pe na vandi na réfléchir c'est ko kofande na kofa papa makolongulu oyo asali singa mingi mais ça papa Simo Kimbangu wana batwana non na tovani na mwasi nanga sur discussion mwasi nanga abi kende kaka papa makolongulu nana sala eloko mabete nanu pa loba eloko te esalami le contraire kende tokozwa solution nabandi ko réfléchir dabi mais mboka Nkamba eza mboka na okende kuna na yebi mutu te mbala moko comme par hasard ye eloko moyele na mutu abi tuna peut-être tokomona mutu moko avanda kuna moi sinanga bino tuna toko peut-être koyeba mutu moko pe na Nkamba ngo on sait jamais eloko moko yelieka bwala bi nani moi ça beaucoup na biso ça fait longtemps namona kete mena yoka kaza na bazaye soka azata na mboka moko boy quelque part wana ça va au la wana après aucun Nkamba aluki ba numéro ya mwasi noko na bango ayi kozonga bengi boye mama tete dembo mama tete oza wapi mobali nanga zolinga na ba Congo il paraît yozanga na ba Congo binga na koma na ba Congo ça fait ce que 10 ans na mboka nima ali mbanza ngungu ouais naza na mbanza ngungu na ba Congo ali se mobali nanga zolinga ya kuna est-ce que Nkamba za musika na ba Congo abi
Mais nga navandaka nde na nkamba tant kaka nga nayoki ke avandaka na nkamba na santa eloko moko mpenza donc force ekotinga na bia donc naza na mutu même ye moko kuta sepeli alobi me mama teta aza na nkamba omoni ndenge ezokende concordance epesi nga force valise esalami avant nakende papa azalaki na Kunzulu na Brazzaville. Si je me trompe pas, oui. Autaka Brazzaville. Naïbi te soki Kunzulu, soki nini mazaki na Brazzaville. Brazzaville Kunzulu, pas toujours ça la bilanga. Pas bilanga ezali kuna. Maintenant papa azolinga zonga. Mama tete wana o na lobi. Abi mobile na zoya na abi mostanga abi mobile nanga zoya tout ça abi oh akozala bien tout ça. Sikoyo mama tete asalinga passe pas papa mafa azala pembela papa. Abi nani mwana moko mwana nanga mobile mwana nanga zoya. Ouais papa mafa. Oui. Ah. Okosalanga passe pas papa te azala ba problème moko boy. Papa mafa pe a solo na papa a sengi téléphone na zui téléphone na wala mbote abi mbote papa abi singa lobi o yeza chance na yo ko négliger mbote. Ah bon? Et si papa kati téléphone donc likamba lobi nuko yangwana alobi ka bongo na yo ko négliger te sikonga na sala makambo ebele na linga na loba mais na moni esili na forcer te après na bengi sou papa mama tete pona papa mafa na bi na sili site nga fona sola na papa pesi sou papa téléphone papa lobi nazo zela yo na nkamba esili akati oh ngaze poussa le basiko yezo katanga ka bondeni. Après siko na sali valise na kitikin. Tant na kitikin papa pe baye na kin na centre d'accueil. Oui. Avant d'aller moi temps. Oui. Na centre d'accueil wana. Ndas qu'on a bi bon. Eza occasion avant na kene nkamba, il faut na mona mutu wana po ba solo ba nzambe tout ça na bi faut na mona ye. Na qu'est-ce qu'on a centre d'accueil wana pona mona papa ezaki problème. Nakutana ina yigo mbumba je crois soka la dipe émission yo papa yigo mbumba soka la émission à comprendre tozali na mwasi na mwana maintenant pona kota moyen te na sali boum na etongo na zongi 18h na quotité après lobi nango si je me trompe pas na eko réussir au côté tant kaka na koti tout nange koki na koti papa tanga moninga bo aseki asali neta tombo ami boy. Ponga na bena ofuka matin na bena ofuka ma jamais bon yo mais tant on a koti na santa ki présence moko boye na koka jité bon mbala moko a genou yesu ko atombo ami boye atali ache boye aseki tabi oye tabi oh na ye tatuli papa ebinga otuni papa yebinga aseki abi ngai nde na bengisi yo na kamba siko na lingi ko discuter te emoni ndenge batu bazaki wana donc ba protocole abi singa lobi ngamtu na bengisi yo na kamba ngasko na sa motema na o réfléchir na bi mais non nga papa oyo amakuyo alataka liputa wana mta bengisi na kamba wana sa motema eza oyo te parce que oyo aza na veste mais oyo wana oyo anga wana azaka na eloko moko akanga bo nazo koswana na motema na moko donc ozo yima motema ndatalaka ba talinga so aseki abi donc yo olingi komona oyo aliputa à répondre directement makambo yozo kanza motema na okanza na motema na ya répondre yo mbala moko na zongi sima natali eti na bi bato yo bazaka bata mystique ndenge ni ayebi makambo na nga na motema natuni ye mpenza na bibe papa me ndenge ni oyebi makambo nga na okanisa ayebisinga be nzambe ayebi nyonso eza na mitema bato abi donc yo nzambe arépondaki su te yo tuni yo nzambe arépondaki su te maintenant façon ne ya koloba
façon na ye donc ndenge na ye nazomona pena mutu ya makolo ngulu différence parce que mutu ya makolo ngulu azalaki na alata ça mais il y a un costume après répéter abi pour ça na yo ezaka komona mutu nani oya liputa oh abi ezanga ezanga donc oyo ozokatisa na motema wana okatisa na motema ayebisi nga ezanga nga mutu nabengisi yo nazalaka na liputa nazosi na liputa te nayebisi papa nazomona neti mutu na nga unamonaka mais nazomitumisa makaka na motema mpo nazomona ndenge azalaka te na saki wana tusa abi esemwa okomona yango apres kende nkamba zelanga kuna kasi kona ke nkamba nake zela ye kuna déjà joie ekotaki nga mpo moto azoloba makambo na ngai oyo eza na motema nakomi déjà na confusion ntango naye kokóma na nkamba première fois nakoti namoni mama moko azoya mbangu jeune fille azoya mbangu sikoyo natelemi omoni escalier oyo basala na nsima kuna neti ozokenda ndaka bacoko escalier oyo bakanga wana te oyo mosusu basala wana nazalaki wana maintenant mama jeune fille moko azoya mbangu atelemi jeune fille ondire azoya epa na ngati ntango akomi na pembeni abandi kolela abengi nga na kombo nani José nateli na abi me oyo ebinga ndenge nini abandi kolela abi ozalaka mwana moke okoyebanga su te nga na abi nazalaka mwana moke na koyeba osu te po jeune fille yango azalaki na son abi na identifie ba 27 à 28 très belle azalaki pembe donc bien sikoyo nga nazo penser on dirait totangani classe moko ou bien voisine moko boye José okoyebanga su te nabi me nakoyeba ten yozana azolela bi okoyebanga su te ozalaka mwana moke boni leki na yo mpo abota biso ka 2 mwana moko akenda akufa na libumu ntango azalaki kobota akufaka bomo mama na biso akufa bomo sikoyo jeune fille wana nga nazoyeba koidentifie te José ozalaki mwana moke José boni leki na yo José nayebisaka yo mboka moko boye nazo comprendre loko te wana fonctionne makanti nazo comprendre rien nayebisi mama okoki koexplike nga te oza nani parce que nazoyeba yo te obengi nga na kombo otuni leki na nga oza nani José azolobaka José naza na esengo nayebi te nakokabula esengo na nga na nani bamama moko bazalaki pembeni bazoobserve scène natali mama jeune fille yango na bino oyo eza baproblème nasunduli ye na bandokene nakesiko bamama na babengi nga na ye batulinga babi mwana mwasi wana ondire bokokana mais ye ondire azolobaki ayebi yo sikoyo oyebi ye te nga na bino ayebi ye te mais bokokana ti est-ce que maman nazalaka na bi mama azalaka te bamama na bakongo bika bamama bakongo songisongi ndenge ezala batio wana fe ezala mama na yo nga na bi mama na nga kufa kala babi omoni te ndenge abengi yo na kombo epe azolobaki yo ozalaki mwana moke wana fe ezala mama na yo mena ye fille wana azokita escalier wana soki akeke abaluki na nsima tani ondenge azobanga bamama wana soki akeke abaluki na nsima tani yasi mama wana eza mama nanga te obosani ke promesse bapesaki yo ke fokenda mboka wana nabosani nyonso mboka ngo yango wana nkambokomi nabosani natiki mpe bamama wana nabandi sikoyo kokende kota temple mpo nase dirige kota kilongo wana présence esprit eye nanu te eye nanu te na mwata wana ya moke mpo nakoma kote ya ebandela temple mama naza kokita na baeskalier ti naye bomoni azobima kota kilongo wana azoya na mwa temps moke wana impossible akoma kuna ye akendaki na sens contraire nga nake na sens contraire me namoni azoya natelemi natali mama jeune fille yango ye wana mama sikoyo natelemi nazozela ye
tangwa komi kaka na pembeni boye makanisi nange eza su te atalinga bi José okoregrete mingi ntango oyeba ozosola na nani wana azolela donc nanga koloba histoire oyo te esala na mabe parce que namoni mama nanga mpena boye nakoki kokanga ye na nzoto te abi José okoregrete makasi ntango koyebaki oyo eza nani okoregrete makasi ekosala pasi moko ya makasi mais naza na choix te nabi me mama monde tobenga na bakimbaniste mama papa mais nazomona elongi na yo mpe ondire est ce que koki koexplike nga te mpona souffrir mpe te ndenge ozoloba naza na regret wana te abi nakoyebiso na boye te mais okoregrete makasi wana azolela esengo nange eza kaka parceke namoni yo na mboka oyo nazwi 20 000 francs napesi ye peut-être ana besoin mbongo azwa mbulyenga pour rien na qu'est-ce qu'on a bando kende bachoko mpona kende olala nanga donc nakipe esu te nakomi na bachoko navandi boye na mbeto nazo réfléchir mama na ekozala elongi yango ondire nayebi yango mais nazo comprendre pom bala moko pongi donc namoni sikoyo scène nyonso wana ondire filme mama na nga propre oyo abotinga Maria Madidila azo sauter omoni mwana soki azo examen d'état ndenge basotaka azo sauter azo lela azo sepela merci oh nandimaki te José odécouvrir mboko nayebisaka yo esengo na nga na kokabola mona nani mwana na ngai abi José ezalaki nga mama na yo Madidila Maria na kufa na âge wana soki 27 ans ou 28 ans alobaki abi ozalaka mwana moke José nayebisaka yo mokolo kodécouvrir mboka wana osalisanga osalisinga opesinga 20 000 francs esalisinga makasi mbongo opesaki nga mais ntango azoloba bongo bato bazalaki ebele pembeni na ye bato mpe bazosepela na ye naye kosutuka boye ezalaki pongi na banda mbangu tina temple na mbanza na tourne temple na zongi koto donc na baluki na bato siko batunanga problème nini na bino nazoluka mama nanga oyo namonaki wana eza mama omoni susu te bato bakufi na kosekanga balobi toyebisaki eza mama na yo nga na bime nayebaki su te nazo comprendre te nayebaki te nakomona sikoyo ndenge nini bato balobi okomonaki su te esili déjà ndenge omoni ye wana okomonaki su te quand même à répondre yo na bandi kolela donc esalanga pasi moko na bime c'est que awa bawei na bato abomoye bazali awa bamama na bayesinga babi awa bawei nyonso ya mokili bazali awa chose étrange na kesi mpe papa mbenza mpo bato tu batindinge papa mbenza okende koexplike na ntango na koti ya papa mbenza na bandi kaka koexplike babandi oseka abi okomona ezali mama nomi okomona esu te okomona ye mokolo oyo ozala mpe na ide te parce que bato mingi soki amoni boye akopike crise tozwi baproblème wana mingi donc bango moko akoki mpe kobungisa makanisi nabi me papa salisanga namona wana papa aza nanu na centre d'accueil ouais papa aza na Kinshasa yo sikoyo oza na nkama nga na nkama papa mbenza sikoyo ayebisinga babi okomona ke plus tard comme osengi mais sikoyo te okoka te oza nanu prete nabimi sikoyo nakoma ere nyonso navandaka kutu place wana oyo nakolaka mama bana ntongo ti poko rien po ya lisusu nakoma osilve babilongi ya bato boye rien maintenant eye kosala sikoyo ke papa ye ntango aye ifale sikoyo namona ye papa amati sikoyo nkama amati nkama bakotisinga ntango nakoti boye papa alaki na esengo alobi orespecte nyonso na ouais sikoyo okoti na kati ya résidence okekutana na kati ya résidence na papa Simoki Mbangu Kiangani Simoki Mbangu Kiangani abi orespecte makambo nyonso na ebisi yo
est-ce que continue à maï na bi na continue à monter abi que nous kota na maï après maï kilongo na ke tant on a commis maintenant na maï maï sima na iko mona ba escalier na moni ndenge ba sala wa ngala bile ngaba lakisa nga bo maï ote na bo kota siko bato ba kompanaka wana ba bi mais yo plus oye maï mais maï akamba nde yango ngala bite ngaba lakisa nga ote ide moko eloko moko elinga sikoyo na tourner na tout autour na tiki siko côté ba côté nga kuna po ba lobenga nga pasteur ba côté nga côté ba pasteur ba kota mais nga ba lakisa nga ba escalier wana te na lobi rien eza te mais papa makolongulu wana ashwaka te na salis connect na bimi na boyi ko kota na mai ba garder wana siko ba lobi mais siko mai nini yozo ba kamba mai yango na baluki na ndenga sima moni côté ba kenda kuna soko tsokota na mai baluki kota sima kuna ko mela oui. Tant qu'on a baluki na sima wana boye na mona textuellement ndenge na mona ki la songe na comprendre les mai yango ezaka yango na yesi bango yango yo mai nga na mona ki yango bato bazo seka na qu'est-ce qu'on kota na bima 3 fois mais pona kota ezaki bitumba donc milimo ezokima nazoka makelele moko pona kota gardien azalaki wana yebi ezalaki combat na réussir kokota quand même 3 fois tant on a kota na fungula misu na samai na mona lumière moko impossible à expliquer on est projeté ya makasi na sekuna na samai tant on dit ça moto tant on a dit ça moto dindaka 3 fois 3 fois troisième fois na monde siko ba bisenga il faut fungula pe misu pour esukula pe efungula misu tout ça na mona lumière moko impossible à expliquer na bima mbangu na bi na se eza na lumière moko makasi na ibite ezali banda na sala acte wana ya kodinda na mai wana ndenge ayebisaki nga ntango na bimi troisième fois nango après nakutani suna papa ayebisinga na bi ok maintenant il faut kula après wana il faut sala cours biblique ouais papa simokima okima sikoyo esili nango ti nazongi ntango nazongi nake na bamai na ngai ya nkamba na mabele ntango naye kokóma sikoyo na Montréal mwasi na ngai kozwanga mutuka azalaki nango ezalaki na check engine eza signe ya moteur ebimaki na tableau de bord donc ezolakisaka moteur eza na problème depuis kala azalaki oyebisanga ngo ke mutuka eza na problème ya moteur mais choix ezalaki tayaki kaka na me mutuka wana maintenant ntango akomi tozokotisa biloko nazwi mai ya nkamba ntango kaka nakoti na mutuka check engine elimwi yango moko automatiquement disparaître tableau de bord ekomi propre dans le vide to continuer kokende na check engine ebungi check na bi ok c'est que mai ezosala makambo to continuer donc il faut que ka mai na kati il faut ala nazokitisa kaka mai ya nkamba na kati ya mutuka check engine elimwi donc signe on ezalaka donc ezolakisa ke panne eza na moteur eza na moteur bato bayebi yango alors tant que okoma na ndako mwasi na ngazwi mai wana abwaki partout na ndako mai ya nkamba abwaki partout maintenant ntango abwaki wana tosambeli tolali ntango tolali na moni surtout kala ba 3h du matin ou amoni moto azobeta porte mais moto yango azokoka identifier te mobali ou mwasi donc azocomprendre te molai costaud boye sikoyo ntango afunguli abendi rideau afunguli porte te atuni yo nani na ye oyo moto yango alobi c'est moi Satan Lucifer. Ah bon bino bozwi mai wo boza nango kuna boye botya na ndako na bino nalingi yango te bobimisa yango parce que awa nga eza place fona kota na vanda bozwa mai wana bobwaka mwasi nanga sutuka nini amoni moto aya alobi aza Satan Lucifer tozwa mai tobina bia bon c'est que mai ezosala makambo nango tobimisa mai wana te tovanda na mai wana tovanda nango depuis na tosaki oyo papa makolongulu ayebisaki nga namoni makambo nyonso restauré donc makambo nyonso ezongi pene na nyonso ezongi complètement
imaginez tokotisa bato na Canada na 2023 tokotisi presque 100 et quelques personnes. Donc makambo tout efungwami ezongi normal, tout ezongi normal. Alors naye koya deuxième fois na kamba po papa ibisenga ko umela kate ozane tina traitement, donc umela kate fozonga. Ah bon? Ah papa c'est moi qui m'a ngana na bina OK. Ata soko zongi na poto na umela kate fo yaka nkamba chaque fois ozolanda traitement. C'est comme bato ba comprendre te na umela te naza déjà na kamba. Bato ba comprendre ngo te. Ba msuba zo mais yo ndenge sala ba bato boy bataka mbe poto ba kokaka makambo te, surtout bata Canada États-Unis. Ko ya pa ba boto musika. Na ba billet ba séjour. Ya facilité mais ngana beta ngo dada. Deuxième fois nango na yaki ndesko na yeko mona. Kamba na presque bato belé ba yebi kamuna na lo basiko. Na yeko mona na vandaka jour moko boye je crois pemena mokoto restaurant mokoto na ndako papa jangenda wazangi place mama Francine oui babenga ngo mokoto na vanda na liboso wana namona jeune garçon moko azaye kolega mwana moko boye akoza peut-être 16 ans 17 ans. Oh tata jeune garçon on dirait tokokani jeune garçon ngatalanga boye papa. Oh je dis papa yo bon ngana bika ndeto benga na papa mais yaki papa na ye wana eza ndenge mususu ndenge bengeli abandiko ya papa mon papa nabi mais yo zana papa yo ebinga abi papa eza ngai mwana na yo otika nga bébé nabi nga na tika o bébé ozana abinga naza mwana na papa ozeba nga sauter papa otika nga na souffrir ndenge na moni na sepeli salisanga papa pardon salisanga nga naza mwana na yo bato batondi bato ayesinga babi mwana ndenge akangami na yo epuis tokokana makasi mama Amina Mobutu na mama Georgine bayebi makambo nazoloba po bamona mwana wana. Maintenant tozali na pasteur moko ya église à réveil pasteur wana abi mais nazo comprendre sous thème à la place toza finalement ezani mwana zolo baza mwana no yozo ebete ngala bi na ebiete bato balabe goza mwana na yo natali elongi ya mwana tokokana mais mwana na nga ndenge ni naye ko réfléchir bayebisanga nani namona mama na mboko le mwana goza mwana nga natune na bi meka ko expliquer nga na histoire mwana bandi koyebisa nga alobi papa oza papa na nga oyo obotinga naza mwana na yo mais azokende plus loin te nabi mais mwana ngo nazo comprendre te ya ndenge nini nazo comprendre te na kotisika d'esprit na bandi koyede chaque fois soki na ye mwana na azalaka toujours na mbanza maintenant bato bayebisi nga non mema epa papa mbenzi nasali ege nayebisi na abi tokende tokesa na papa mbenza mbota aboni abi non papa mbenza te nazwi ye tokende na makasi aboya abi papa komemanga kuna te mais siko ozobanga nini omani papa mbe na place atiaka bamai apesa bato mai na mwa libanda wana na video wana biso sikoyo jour mosusu tozoleka place wana papa na nsima résidence tozoleka na biso mpo tokende neti kota mai ya nsima. Maintenant papa mbenza azalaki wana toyebaki te na comprendre te na moni mwana wana ntango papa mbenza apesa bamai ye moko atala boninga atala mwana na banda mbangu akosakana te. Ah bon? Bamama sikoyo ankamba ya songi babendanga babi me papa mwana wana ozomona teke pena mwana na yo nakomi siko kondima charge wana yaza mwana nanga na bandi koyede nazopesa mbongo nazosala tout alia bien tout ça mwana azosepela tout ça. Maintenant soki ekomi kaka vers ba aire moko boye mwana na asengaka akende na toilette ntango akende toilette abungi akoya sute. Maintenant pasteur oyo tozalaki ne ya réveil jour moko atuni alobi mais yo olobi oyo aza papa na yo siko mama naza atuni mwana wana abi mama naza abi mama mutu aka kotika ngao malingaka te papa mona ye
nga tuni mais amona nga te pona ni nazana yebisa na posa na mona eza problème te abi mama lingaka te papa na yebi te pona ni sikoyo yeko salama mwana ngo sikoyo yebisinga abi mama zandika wana telemi pembeni amoni la na ba papa abi mama telema nika wana malingaka te yo mona ye nga na bien bon ça va te ko piéger sikoyo na ya ndenge avant na baluka na ndenge sima nga na pasteur wana to bomba masiko ba côté à l'entrée to tala mwana na ko bimela wapi na mona mwana ngo na jeune maman moko boye mais jeune fille yango azomona na pena bien te po ezaki pe vers ba 18h azomona na pena bien te tozomona bien te on dirait flou on dirait donc très compliqué toye tokutani suna mwana na bi mama mutayo tikanga mais wapi mama tolongi tomona ye maintenant eye kosala sikoyo liboso ya résidence kaka wana mwana na nani mama moko azalaki wana atalanga bo abi bonjour papa nabise bonjour jeune fille abi boni mwana no ye wana ozebanga sute nabi nga nayebi yo zana ah bon abi oyebanga sute mais banda kokanisa bien nga mpe nazala nanga sute mais zemi oyo nakenda nango mwana na oyo wana bato batonda liboso ya résidence naye kobenda filme nalobi donc ekozala ndeka tozali nango bacopine tout ça moko soit alongolaki zemi ou bien akenda na zemi tala bato batondi soda moko kutu ya alobi me papa moto akangami na alobi ye mwana no ye wana epa alobi ayebi yo très bien mais kasi ko na fille yango nazoyebi mpe na bien te bien sûr te abi zemi wana ngami na memango mwana no ye wana donc par là na ye naloba omoni bato bazondima te ke bawei nyonso bakenda na nkamba alors alobi mwana oyo nakenda na ye wana mwana sikoyo akangami na nga nakoni kozala na mwana wana nkamba bato ebele bayebi ye toza kotambola tout ça mais mama wana namona eka une fois natikala sikomoni te sikoyo bato oyo bandimaka te ke bawei na bato abomoi baza na nkamba nga na expérience wana nalobaka lisusu ke Mike camarade na nga intime oyo tokoli na ensemble elukelanga même ba problème tant nalobi ke na mona Mike boye Mike eza te ke oyo nabosani ou bien image mémoire ekesi ki wapi na mona Mike mobimba kolongola te kobakisa te na nkamba mais aza liboko ya kokatana aza liboko ya kokatana na telemisa bato na bien tala camarade na nga oyo Mike Mike eloko wana ekelanga ba problème komanga namonaka bawei me na nkamba nga namoni 3 mena naye bango na papa moko boye papa masala azotambola mbongo bawei kolesa bawei nabengai na bime kolesa bawei koma bandi koexplike na expérience oyo nga namonaki wana na comprendre ke mboka oyo bawei mpena nyonso baza wana mais eloko sikoyo ezalaki koderange nga comment Nouvelle-Jérusalem ndenge bato babenga yango mais Nouvelle-Jérusalem yango eza na batoilette mona bela moto ake boye asubi abimi papier tout ça Nouvelle-Jérusalem et puis babe Nouvelle-Jérusalem ekouta likolo ekokita mais comme Nouvelle-Jérusalem na badala oya nini tout ça nakomi oyo neti kokota mwa doute maintenant na doute na bandai kokota wana po eloko nyonso nazala kokota doute il faut nazwa solution naye komona nkamba ndenge bato baomonela yango te namona nkamba na bote moko nayebi te na koexplike yango ndenge nini nazomake bango banuage ndenge tomonaka avion na likolo kuna na kati ya banuage nkamba sikoyo eza neti entouré na banuage wana donc eza neti na kati ya banuage lumière moko ya kosakana te
papa Mbenza azo brûler neti projecteur elle moko boye eza sous papa Mbenza te egomi papa Kiangani. Ah bon? Oh. Nazo ko identifier bango te elle moko boye papa Mbenza elle moko boye papa Kiangani. Bazo ngenga na façon moko impossible. Ngai moko pe bon na se retrouver na tenir ba pied gauche. Oh, tozo yamba papa. Oza pied gauche te mais mbala moko tenir pied Na gauche. mitali boye na beti pied gauche moko ina pembeni na bi ngana za pied gauche te. Tala tenir e komi na nzoto na ndenge. Pied gauche wana bi yo respecter ka ngapi na yebiti. Nazo sala makaba ba pied gauche. Ndenge ba sala ka wana ba nini tout. Ah oui, mais la première pied gauche depuis quand? T'es où, ma papa? Ma pied gauche, nous sommes pas briller, on dirait la lumière. Donc, quand ma beauté moko, ils ont été livres à témoin de Jéhovah. Ndenge ba dessiner à Lola, ba bloc moi bongo. Ndenge na monela kamba, ils ont donc il y a bongo mais fois 10. Beauté moko impossible à expliquer. Maintenant, wane leki na eko comprendre que donc Branham a été abisso parce que ngalaza bien enseigné nazo mema nyonso na écriture Branham a été abisso le naturel donc tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Donc ce que l'autre est dans naturel c'est que le spirituel les années. Donc façon biso tout le monde en kamba ils ont ndenge mususu. Niveau spirituel pe ezan ndenge mususu parce que na vivre yango kamba wana. Maintenant banda ko mona papa makolongulu depuis kaka nakenda na dinda na mai wana 3 fois nakutana papa Kiangani na mona so papa makolongulu te na commence ko mona papa Kiangani ye moko. Une fois na yaki na centre d'accueil wana na début ya kondimalanga tant on a commis à la papa zalaka wana babona kota tala ndenge zala ah non pied gauche ba olexa batu mususu bitumbelenge bima na centre d'accueil wana soga bitumbelenge bima na donga donc combien nge bima ngana bi mais jamais boko kanga te fona kota ka il faut na kota ngana uti église à réveil toza ko sambela na biso to mona nzambe te o sambeli ka ko telemi poke na yo o ebika la yoki mais siko na ye awa bo ebisika ke nzamba za na kati ndako bozo kanga na mona ete vome bobo manga ba mu wana lelo to koma ba camarade ba pire to la to kutali ka to te kito ya mba ba soda wana na bi nzamba zawa bino bo kanga na kota te mais fo bobo manga. Il faut na kota na mona nzambe wa ote kende kaka ko prier soki na nini tingabi jamais il faut na mona ye to umeli mingi to mona na biso nzambe te o prier kaka isili bon mais ba bisinga zawa il faut na kota na sala 3 jours ya baboyi na kota oye na tongo zongi 18h oye na tongo zongi 18h ko kotite 3h farango na tombo na sala paga ya kosangana te komba pene ninge bima na ba pied gauche na ba mou qui pour manoir rezongia na esi moko na bitala omoni yo ndo zawala ba mili mo ne sekenda nango mais na koki ko inviter bango pour na 5 minutes na koki ko inviter bango na gumbi bino pour na 5 minutes car après na bengani bango subake wala ba comprendre ngate ba mo la du fou na kotite 3 fois tango na zongi na bi jamais na okenda sauter c'est fini makambo pe sili ya kimbangiste nzamba zawana ngana kota tele opomo na ye za passe na okende soupe osiliki na na siliki na zu décision tant on a lali na yo mona ntabe ta porte na butu vers 3h du matin na esiko ko fungula rideau wana na za na hotel Platinum na Gombe na funguli rideau na tala boy papa Kiangani papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu alandi yo tina na esiko zo wala na tera bino papa Kimbangu Kiangani oyo to solo la juana na funguli porte nani papa yo bien ndenge ni atali na seka nzamba yebi ba adresse nyonso de réponse à personne réponse à personne wana nzambe ayebi ba adresse
nyonso oye 3 fois kolukanga ngam nasalaki kokota te nalingaki ah bon nalingaki te tosolola kuna makambo oyo oyeleza très important nalingaki tosolola yango awa place yoza nakomi juste après parti oyo nakoloba yango te parce que eza yanga moko privé a répondre nga na nyonso nakendaki kuna koluka ye sans ke nga naloba nyonso a répondre nga apesi nga lisusu 3 code abi ozobanga pamba misato kaka esili apesi 3 code ndenge tata ya makolo ngulu apesaka yo siko papa Simon Kimbangu kianga so apesi papa Simon Kimbangu kianga ni a rappelé nga 3 code abi na pesi yo lisusu 3 code wana mais si apesa nga ngo apesi nga ngo susu donc rappelé au fou po yibake oyo wa bana mona yeyo kaka maintenant après silisi akena ye nzamba yebi ba adresse nyonso donc to azap na nzamba solo après sikoyo na bengi mwasi nanga na yebi se tala makambo na moni papa kenga na yego luganga na bandi ko sepela na bino c'est kaza nzambe mwasi nanga na bi ya sa comprenant depuis kala il peut s'endimani makambo wana gimbangiste kala mais azela ganga parce que soka bimisi boye et vous avez scandale peut-être pour nanga oui puisque niveau comment qui nango l'église wana bon ya mo ça bana ko banga nana bi bon nana za muto ba écriture ya liloba maintenant avant le beloko nangi ko loba nakotaki étude kala na bible na sala étude de makasi naïba église kimbangiste c'est quoi dans la carte de la bible ou pas makambo on a découvrir peut-être que temps mususu ya kolobela kambo pe c'est très important maintenant naye ko ya lisusu troisième fois na yaki pona nani pona baptême tant on a commis papa ebisinga directement baptême mais avant on a qu'elle pardon tant on a commis dès que madame akufaki nous avons obligé d'assister et il y a 2 semaines à on a ça maintenant la 2 semaines on a bakuluna bazala kebele ba machette ba nini na matanga et ko koma sikoyo tamoko boye ngai bala opexala kende menabi na okende tant on a ke na corrompre bakuluna wana ba mbongo ba nini tout ça to komi ba pire na promettre bango bien na suka tant enterré au salama na occupé bien enterrement tango salami bakulu na siko bazo zelati na kipe bango bien ya suka na sala ki amote na mona papa ki angani ayebisi nga lobi mwana oyaki pona makambo ote mwana na ngai oyaki jamais makambo matango oyaki pona nkamba baluka mbangu na nkamba ko traîner na bengi mwasi nanga na yebisi papa kianga na gangeli nga pour la première fois abitna ke ne mbangu direction kamba na elaki makambo te mwasi nanga bina banda ko biso depuis kala makambo etali yote tout ça tant kala na longwe or bakulu na nasko bazoluka nga ba masasi betami donc ndenge ba moninga te ba masasi betami donc soki nazala ki ona ndi na kufa donc nazala ko sa ba manœuvre pour na ko se débarrasser na ye parce que Zaki illégal na message Kobala Mutalibanda. Donc c'était un peu comme ça. Et Zalaki aventure, Zalaki vraiment pour na bala. Donc pour ça Kobala, mais Nazao kuta na aventure to, mais papa et makolongulu azalait toujours au tikanate. Tant on a tika qui est au Kaboué na biso, to bungani pe. Maintenant, à un moment donné, tant au Kabouani, n'a qui réussir qu'au visa Canada. Nazwa visa wana na miracle pe lisusu. Nazwa visa wana na temps ba bombardaki États-Unis. Avion e bombardaki e panzaki nini tour wana. Na minute wana bala opesa mutu visa te na États-Unis. Mais ngai ambassade États-Unis ba ko dukanga tina ndako. Wana peut-être un jour to lobelango na ba détail. Donc ezaki miracle moko munene ponanga. Et puis tant qu'on a commis na ambassade des États-Unis muto ataka visa moi si moko azala na été soit moi ambassadeur ou comment
abanda pe ko dragenga ayebisi ngai nakoki kovoyager na n'importe qui. Bon, wana eza entre parenthèse nakotouche eloko wana te mpona on ne sait jamais. Natiki étape ya mwana mwasi ya liboso naye mena kovoyager, naye kokóma na Canada. Ntango nakomi na Canada basalinga cop na fille moko awa na kini, tellement nalaye na besoin mwasi yango mpe bon boboto bondeko première fois na vie mwasi abenganga papa, azobenganga papa soto osolo ozomona pena donc boboto nafukama na sambeli na remercier Nzambe merci parce que opesinga pena mwasi. Maintenant nakomaki pembeni ya kosala makambo ya libala, juste ntango nakomi pembeni wana boye papa makolo ngulu aye. Ah bon? Oh. Alembi yote. Ah, ngana bien papa oyo aye kokumisa nga pena donc nalingi mwasi pena donc ya boboto bondeko. Chose étrange, papa ayebisi nga lobi mwana na ngai oke lisusu nzela mabe. Oh, ngana yeme papa. Mais yo oza nani au juste? Oza nani au juste nazo comprendre yote. Mutazo benga ngam papa. Mutaza boboto bondeko soko gangi bo aleli. Yo zolo bakaza mosi mabe. Alobi mwana okenzela ya mabe 3 fois. Natuni nzela ngo ya mabe siko ezani. Ayebi singa lobi nayebi ke okondima te. Mais nazo ebisa yo mwana mwasi wana avandaka na se ya mai azaka na mokili ote. Oh. Avandaka na se ya mai. To solo la na boy na yo zolo avandaka na se ya mai ndi abi avandaka na se ya mai mwana. Benga ye senga ye photo na ye. Tango kozwa photo na ye fixe misu na photo wana kozala distraité pour comprendre eloko na yebisu. Abaluki akei. Est-ce qu'on a dit papa makolo ngulu na mwana oyo ko aventure. Ngana boya mwana mwasi wana jamais. Na bengi epe to bani ko sola comme d'habitude to zo à chaque jour. Na kotisika esprit na yebisu na lobi bon. Na ngina ta ko moni ko heureusement na otanga te. Na yebisu na lobi okotindela nga photo na yote s'il vous plaît. Ayebisi nga bi mais papa ozana ba photo na nge belé. Na bité oyo wana et ça très important parce que na obimisa wa munene na ochango na ndako mukolo koya pona talela wa oya kutango déjà na kati ndako omoni basi et salier moi jour moko boy akanga photo presque munene boy atinda on a DHL salaka 3 jours si je me trompe pas na ota musala na yebo na mona enveloppe à DHL na zia ngo la fungoli na tala be photo na bi voilà papa magongo na jusqu'au photo wana na vandi sans distraction. Donc, ils ont dit sérieux parce qu'ils ont vu nanga. Oui, oui. Nabi que papa wana makolongulu nana koyate. Nazu photo wana nazota lango boy sans distraction. Misu ya fille wana na photo ezobeta bo. Oh. Nakam nazolo ba na tomboli liboko nanga. Eloko ba koute zate. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. 3 kodo ba pesa kinga. Donc nyoso na zoloba, c'est pourquoi na komi yango pona lobeloko mon côté oeza en dehors. Misu nezo beta boy na photo na boaka photo na banda mbango. Na komi na porte pona bimana kima na bi rien. Wana efezala makanisi nanga na zongi lisusu. Na lokoti photo ngo. Na bani kotala ngo lisusu boy. Sikoyo akomo chabo. On dirait zoluka eloko, on dirait vidéo, mais photo. Na ganga na boaka photo. Photo ane limwa. Photo limwa. Photo limwa. Ouais, oui, t'es na deuxième. Na banda mbangu moko ya kosakana te, na demara mutuka nanga na parking, na qu'est-ce que pas mutasala nga paswa. Ezaka noko na. Tant na komi wana boye donc bitumba, discussion. Réunion ba serviteur, ba vandi singa. Non mais comment il faut acquiser mutuboy parce que ban après vite. Ngam tu nazo vivre. Nabi non, ça muta mokili ote. Faut pas makolongulu. Bango tu vas comprendre, pas makolongulu c'est qui. Maintenant, ego koma ke tellement bazon di mangate. Na badi ko mi lobelanga moko. Yo papa wana makolongulu muto oyebisinga makamba mwana mwasi na moni ke za vrai. Mais ozana ni nzambe
nazo comprendre yo te parce que biloko ozosala moto akosala ngo eza nzambe nayebi soki vraiment mpona ndima yo basoki wana ezalaki telema ebele azosala yango me nazondima nanga te nayebi aturo mpena mpona ndima yo mpena oza nzambe yo mpenza nzambe bakanga fille wana comme ça sango ya koto oyo bato bayebake eza vrai esili nango nazongi bato wa après ekokoma une semaine eleki je crois deuxième semaine nango baye kobenga biso ke bakangi ye kombo tel na 4h du matin baye kokote tuni akomi zoba mutatala complètement babengi koto oyo mpo nga na message ya Branham balobengaka rouge gorge makila na ntolo. Ah bon? Makila na ntolo elembo ya babundi do bato balongaka bapesanga kombo wana bato bayebaka te pourquoi parce que nyonso nazalaki koloba ezalaki kosala bakoma babenganga makila na ntolo Branham ate ya prédication moko donc ba vrai soldat ntango azobunda bamakila ntango bazozonga na guerre bamakila ezalaka partout donc ba vrai combattant. Alors rouge gorge azalaki mpe ndeke moko boye selon William Branham ndenge aloba na croix Jésus ntango azalaki na croix ndeke wana ayaki mpo alongola baclou azalaki koforce azokoka te makila Jésus ezwi ye na poitrine. Alors azalaki mobundi balobengaka rouge gorge de Montréal. Maintenant bakangi ye ndoki akomi zoba na 4h du matin ndenge nazoloba boye bato ebele bayebi lisolo na Kisasa malgré natangi kombo te bayebi ezalaki précisément na monga fula natangi kombo mutu te. Maintenant famille yango bazalaki mpe na mwa mbongo ntango balingi batya ye pine seri wana pine bato baye ebele badefendre ye mpo bayebaka famille yango bafaire venger na ngola donc place akenda ti lelo nayebaka te papa makolongulu asauvenga encore. Maintenant ekokoma sikoyo na mwasi nanga oyo na bali oyo natanga ekombo wana Cécile Owani babatetela tolingani bien très bien mais famille na ye bacomplike nga mwa moke bon wana eza ambiance ya famille eseleka nango mais ezalaki bacomplication sérieux natinda lettre mpena boye ndenge esalaka otindi lettre epa famille ya mwasi papa tali boye atindeli azongiselinga lettre 72 erreurs donc nasali ba erreur 72 place où il fallait ça l'accent place où il fallait Nathalie boye nalobi non nakoka te donc bacomplike nga vie mais lelo toza bien papa makolongulu ayebisi nga alobi omoni mwana mwasi wana mwasi na yo elembo ya mabe eza te à confirmer pour la première fois abi beaucoup souffrir sérieusement mais beaucoup réussir dans un abîme long motema esene te kiti ekomi na ntango moko sikoyo famille tellement badérange na bendani natikaki ye tokabwani na biso maintenant ntango tokabwani ezalaki vendredi samedi naye komona so papa makolongulu aye abisinga abi mwana wana mwasi na yo ye nde moto akoki kosupporte yo okoyede physiquement spirituellement moralement kotika ye te boko souffrir mais boko réussir naza na bino elongo ntango kaka alobi bongo dimanche nango c'est-à-dire ezalaki samedi dimanche tokuta na église après sortir église namonaki eluka ye nabi mais non nga naza na confirmation ke yo oza mwasi na nga tobosana oyo eleki ye mpe bon alelaki na ye déjà tokangami na biso mpe ye mpe aza na confirmation na ye mokolo akoya bokotu na ye oyo na nga na koloba na place na ye te bon tokangani ti ndenge tokendaki na makambo ya libala tosouffrir na mwana mwasi wana eyaki kokoma na ntan moko souffrance pene eleki toolia meme loso ya pembe na kambo na poto me bozolia loso ya pembe ya pembe ezalaki pena pasi makasi mosala eza te donc pasi na pasi maintenant
Na yeba bisa moi sinanga moi li solo ba papa makolongulu mutu moko boye tout ça mutu moko boye même yé mutu ayego bi confirmer que yoza moi sinanga. Mais c'est quoi papa makolongulu mo tala pas to zana moi est-ce que mutu ana pena za normal. Na telemeli sur papa makolongulu. Mais au bout c'est que déjà yebisa ki OK, beaucoup souffrir mais aza moi sinanga. De nature, bato ba ebinga na za facilité. Nandima ke loko bindima ndimate. Donc ceux qui même na sali semblant na kozonga na nzela. Donc ngana zolo bango ke ngana mwana papa Simo Kimba. Na mona mimona na tambola ga makolongulu, na éviter pourquoi. Donc vinanga mobimba banda na botame na mona ga mutu wana. Na mona Branham te. Namona Nzamba Mundele te oyo ba présenter biso l'église à réveil, il y a zéro faute boy. Namona ga été. Namona ga papa oyo. Maintenant pas c'est l'équipe. Papa makolongulu mutache biso mibale mais pas si aboy nazo comprendre. Il fallait za la Mundele za mutu mwingi. Na bani ko telemela isko na ba prière au nom de Jésus. Malgré ça, le makamu c'est belé, banda pour moi na tio koli mais papa makolongulu soko zalaki Mundele yoza mutu mwindo biso toyebi mindele mutu mwindo baza batu mabe boye boye. Maintenant na kebo misa mutuka na garage na telemi boye nazo regretter vie nanga na mona na papa moko ya Mundele ayi atanga abi mon fils na baluki na tali il y a beaucoup de problèmes, toi. Si vous façonnez à Koloba, Nandenga Zaleli, n'a pas mon papa Makolongulu Penza. Donc, à Saliniti, a changé mon voix, n'a pas comprendre, il était mais, il y a eu des détails sur les vaccins. Si on a séparé la papa, on a parce qu'il y a un Mundele. Oui. Azo bien mon fils. Non, il dit, mais, Natunier, tu me connais, tout ça. Il dit, mais, oui, je te connais. Ah, dit, ok, ça va. Ah, ben, il m'a expliqué à l'objet. Nayebi kozo passer par un moment très difficile. Na tout no yebi yango ndenge nini. Abi na yebi. Tu es congolais. Ovanda na Kongo na bi oui. Abi singa lobi nazo la kisayo sikoyo ndenge nini ko s'en sortir na ba difficulté wa. Ngana bi mais makambu na ndenge zolo bana ba geste papa makolongulu alobaka boy. Mais oyo Mundele na PC pena tous les deux matoi parce que Mundele aibi singa lobi nangina lobo na loba ngote parce que eza secret ya ngamoko pona mpe ko kisamité na zozela aibi singa lobi fungula entreprise Montréal mobimba na yebani pona entreprise wana ezala ya otinda batu na misala fungula entreprise okota boy okoti na bureau tel obimisi mukanda donc apesinga nyoso oko réussir makasi l'action va directif ngamoko nazana ngana tali papa na na bimedi toi tu es qui na baluki boye tango na tali boye aza soute nazongi mbango pa moi sinanga na bina kutena mutu moko nazo comprendre ayibisinga boye moi sinanga pas zo comprendre abandi ko sekanga yo fungula entreprise yo penza ngana bingai encore bâti maintenant bato ba komo sekanga ba frère ba ami tout ça yo fungula entreprise pour nazaki muta ochola et ko koma maintenant na funguli yango kaka entreprise wana e bandi na miracle ezokendeka na miracle na sala donc ba contrat zoya yango moko dans les vides na ebité nani wazo sala ba publicité wana na ki ko koma tina 150 et quelques employés. Bon Na Montréal, donc une grande église, une grande entreprise. 150 et quelques employés. Gouvernement na biso ya Canada. Bakita tina ndaku nanga, moi sinanga yebi. Basala nga interview. Ba poser nga ba question parce que na Canada pour faire l'entreprise, mingi ezalaka il faut otangela ngo. Oza ba formation, nga nazo ni formation le côté, nazo gérer 150 et quelques employés et puis na problème mo côté na niveau gouvernement ni na niveau employé. Ba tout ninga ba question ebele au futaka ba employé ndenge ni ça na expliquer bango ba bisinga eza donc ndenge na répondre eza plus que bato batangi ba formation entreprise wa. Na vandaka bo na mona ba bimisa certificat si ba préparer bien.
ba tiango na table nazo comprendre ba bi signer on a signé bah caché ba pesinga on ba tuna nga kutu soko ko filmer nga la bino na ozwaka ba pesinga on ti lelo nazana soki na yeba ki ke na ko passer na émission na ngana me archive na ngatu mais nzamba yebi nga sala makambo na nazana ngona ndako. Alors entreprise doit évoluer avec 150 et quelques employés bato alobi o kisi eza kisi te lelo na bimisi secret papa makolongu bato bazo souffrir parce que bayebi te nzambe nini bazo sambela. Même Branham ateyaka titre moko ya prédication na Dieu mal compris. Bato bazo comprendre nzambe te. Bamso nzambe aza esprit. Nzambe aza mutu. Sont aussi les makambo ba témoignage oyo. Tokoya kolobela sikoyo. Tokokota na makambo na ba prédication na même ba question et réponse. Nga naza prêt. Tokolaksa batu ke nzambe azalaka mutu. Nzamba koyiko kende toilette oyepe obeti porte boy nana mutana toilette ngai yonani ngai Yesu nazawa abimi pe okoti pe boye o sentir pena ke mutazala kia menzambe. Est-ce que puisque yimo ko créer l'homme à notre image? Oui. Donc kaza image na ressemblance tout nzambe. Donc nzamba za mo. Bato bandimi ke Yesu azala ki nzambe. Nazaki menuisier. Donc nzamba menuisier. Donc, il faut que faire comprendre batou, mindele ndenge ba eko embrouiller biso. Mindele ba embrouiller biso sérieusement. Pour na me poser la question na Bible chinoise ate. Na tuna pasteur moko on attend on a ba chinois ba la te. Mais ce ko ba banda ko zalaka. Pasteur abandi ko seka. Mindele ba zu histoire na biso ya Afrique ba tiango na faveur na bango. Évangile ceux qui aux Éphésiens, des Paul aux Éphésiens, évangile ceux qui des Paul aux Corinthiens. Mais évangile de Paul aux Africains à la raté. Même William Marion Branham Tangwaye. Atie ba messager nyoso mindele. Donc biloko wana il faut ela musabiso. Colonisation ils ont continué ti lelo. Entre parenthèses to lobela kango. Entreprise évoluée ti ndenge kenda. Maintenant fait entreprise wana avant na lobango fona lobelelo ko mususu. Et là, on a loba, chaque semaine, nous avons au moins 15 000, 20 000 dollars. Il y a bénéfice à Namo. Tu es au sommet de l'Indab. Sommet de l'Indab, 7 chambres. Alors, tant que sombi, avant de sommet de l'Indab, résidence, le gouvernement a dit non, selon la loi na bango. Les gens qui ont les éléments, ils ont dit que tu es au sommet de l'Indab. Tu es au sommet de l'Indab. Moi si nanga komi na ba souci na na birière ngana na mutu moko papa makolo ngulu wana ata la zone dimete monsieur qui na belé lié ayaka intervention rapide ayi moi si nanga tanga tozo solo na moi si nanga nazo consoler na yo ki voix et bisinga dans 15 minutes bazo benga bino na changer situation na si moi si nanga na yo ki voix et bisinga dans 15 minutes bazo benga biso bazo changer loi wana tout de suite pour na biso. Moi, si le Canada va changer la loi pour Nabiso, papa, on a quoi à gâter. Ouais. Madame Nazoloba, Nazo sala ventile. 10 minutes, 13 minutes, 15 minutes, téléphone est lié. Là, si moi, si la Nazwana, tant que Zubo et madame Oyo, il y a banque. Là, si ça dit, Madame Cécile Ouale. Voilà moi sinanga. Abi boza chanceux. Tu comprendre te na minute tozoloba ba changer loi wana donc boza na accès à rosomba le pango wana. Moi sinanga ba nodé. Na biso omoni. Donc émotion et l'émotion. On s'attendait que na pango wana na miracle. Jour na somba rango plus de 20 ou 20 et quelques personnes bayaka. C'était vraiment ma bijou. Papa Makolongo. Maintenant, na bandi ko banda ko ya bakini. Tant na bando ya bakini boye ba poison.
groupe ba serviteur moko pe na bo otanga bakombo ba invité nga quelque part ba ki belé tala pasteur au Canada tout ça ba invité nga neti lobby na 12h lelo na lali bwe na moni papa makolongulo ay abisinga bi mwana na ngai ba bengi si lobby na midi kende kozangisa te mais kolia biloko na bango te batuli na lia te pona nini ba piéger yo batieli yo poison mais naza na ensemble na muki bona bi pona zo tambola na 2 Mercedes moko liboso moko na si donc grand patron naza même ba théâtre mingi ba yebinga parce que nazala pe producteur na bango ba vie de loin ba meta pinga ba se belé ba mbata siala ba exil pechanga na ebanaka mingi talaka bango ba théâtre est-ce que bazolo belo na ba télévision tout ça alors 12h wane koki tellement na lotambola na groupe abatu bango skoyo soinga na ekin ba ko vimba ba eminene pour partout tout ça que tout ça tant ba ben singana na raisonner papa makolongula lobaki na liate soki na koti bato to koti na bango ba ko dami bakokufa na isi bango botika na libanda bakokwende ba bi ndenge ni lobomi biso ndenge ni ngala bibo za la calme to kolia na biso boza calme papa makolongula esenga lobi bakobondela yo polia bakosala nyonso polia kolia te tango na koti boye tango na oloba boye pasteur wana soka na émission yo a comprendre mais je m'en fous pour ceux qui kufa nde na kufa tango nazokota kaka boye révérend bayambi nga wana tout ça natala kuna bo table biloko balambi plein. Oh, la table est prête. Quand on a son la table est prête. Là ici bango no, ngana ega po tout le monde na mais nazana urgence moko nazana ba prière moko na ko liate. Bango tout batala. Non mais comment ko liate biso to lambi to dépenser na lobi na ko liate. Nazana ba prière urgent. Ba koti réunion. Ngana bo lia ba kote nga réunion. Na vandika na zozela bango ti ba obima tango ba bimi oh mais na ko liate ata muke mais kanga ata muke na habité naza na urgence et puis na ko traîner mingi te et puis na kendeka po papa makolongula esenga na kende mais na liate wabe tango na zozonga ba musu ba chepe na maboko ba zotala ngaka bo bazo comprendre ba comprendre te na bima tango na bimi ba tout ce qu'on a tika banda baza batunanga mais na ibisa bango logote pona ko banko bot ko batela ba pasteur wana na ibisa bango logote mutunanga moko oyo tozaoza ne mingi frère na petit nanga penda la confiance zaki Joseph Long na ibisa na habito olia na biso quelque part toke na biso tebo kende moni ke papa makolongulu a sauvé na le sous maintenant sona abina tika oyo wana yaki bena ko koma na temps moko boye na funguli église na Montréal na bandi église na bandi po église wana na banda yango dalinea na famille na ngamoko mwasi na ngana bana nazo sala évangélisation ngamoko malgré ba combat ya bato mususu bazo combattre mais ngamoko évangélisation tango nazo prier mon papa makolongula ye azo pesa mon fils maintenant tango na mon papa makolongulu ezalaki maintenant po makanga église ayisinga c'est fini na salaki mutu makasi na continuer toujours alors na ozongela partie oyo dans quelques minutes eloko moko yelinga ibrisque tango nakomaki na point maintenant ya kosamba wana siko na Canada bato ba voyageur bayebi ngunda c'est quoi asile alors naye komona neti na kosamba lobby lelo na samedi 3 fois première fois deuxième fois 3 fois ndenge nalobaki na video eleki chiffre 3
est important. Au samedi. 3 fois. Au samedi 3 fois, dans le vide. Sans maladie. Tant qu'on a Monica dans samedi 3 fois, dans le but, c'est que victoire les alliés. Maintenant, dans l'ali, on a comme papa Makolongulu aïe. Toujours. Aïe, singa lobi, moi nanangai, ozo kende, n'a tumba munene. Mais au kolonga ngo parce que nazana yo elongo. Je crois que pour na lelo nasuki na nuwana, mais na nyoso yo tolandi bande bandeli ti sikoyo na éviter soki mutako yiko kondanenga na bolamu nyonso oyo papa Makolongulu asali ngai banda na botama ti lelo na éviter soki mutako yiko finga nga mutu ya ndenge wana na témoigner ete na témoigner kaka Branham na koyiko témoigner ete. Alors toute ma vie yende mutasalinga bolamu a sauvé nga na makambo ebele. Donc bofinga na bino ngai te mais ba oyo pe ba kofinga eza problème te na yebi esika nazali na yebi esika na telemi. Bible même ezoloba okoki ko condamner mutu te sans que oyoka ye. Oyo eza premier épisode tokokota pe na ba écriture tokoka koyeba mpe église kimbangiste ou bien makambo nga na ndimi eza satanique ou bien eza vrai. Eza nango très simple. Donc habitude ya kofinga, habitude ya koloba n'importe quoi, il faut tous aller un peu na maîtrise na makambo yo ya Nzambe. Wana eza expérience nanga personnelle. Nakoki jamais konie muto oyo nga nazotanga kombo. Naza mwana ya papa Simon Kimbangu. Mutaboko lingai depuis bo mwana eza papa Simon Kimbangu. Mutaboko lingai physiquement eza papa Costa Mario. Spirituellement parlant mutaboko lingai eza papa Simon Kimbangu. Donc naza mwana na ye alandeli vi na ngai ti ndenge naza lelo. Namona kaka ye namona Branham te namona Yesu oyo bato ba présentaka bato te akata 0 faute wana te namona kaka papa Simon Kimbangu. Donc eza na droit nanga ya kolobela ye eza na droit nanga ya kokroire na ye. Donc c'est un peu ça, je crois que vous attend ya continuer makambo susu. Merci bande bolandi na banda to na suka ya émission na biso soki bolanda biso bokebe banso na micro ezalaki bongo papa Charles Kisolokele. To solliciter bolanda biso na vol ezali koya pour être révérend pasteur atondola botondola alaksa biso nini oya vivaki. Merci. Tike de tata Nzambe Poli Beta Mulimo Santo Bazana Libela. Ciao!